Ndala panda sonya njila lele koyo ya ninde baindo bakobika na maboko madido maibu ina yango ejalilo biko ya baindo balinga te kombo kaka vutuka balinga te kombo kaka vutuka ata oza moke monene molai mokuse kombo kaka vutuka o mawe o mawe o mawe o mawe o mawe moto nyonso azali moyimbe moto nyonso azali moyimbe kombo vutuke kombo vutuke atako oza na yo nani atako oza na yo nani Nzala panda tata talaka baindo pase malade tondie papa matondo bandeko balandi baindo bola muka totondi bino botondi pote na ngonga oyo toyebi ete bozali kozela yeme papa nkusu kia muzala panda na ngola liye bo maina bomwe mokitani mwa fumu kibangu ye oyo asi akiteli biso awa omokili mwa Afrika pote baindo toko kabongo kozwa lobiko engambi kusulo sako ela kanza komba matono mfumu baindo babiangi lisusu lobola loilondo croyant africain mobeti lokole motete indika ete akoka kosurula na bino na ntina ya lobiko la baindo zokande lelo lisolo lya biso to kotingama na maye matali nzela ya lobiko la baindo nzela ya lobiko la baindo tope schéma ya libération ya peuple africain mfumu motuna mwabiso mwayambo motali likanisi liye mbala nzike bokole kaliboso ya bitando bike po ya kosolola na ntina ya lobiko la baindo nzokande na kati ya lisolo yango mingi bozali kolakisa ndenge nini to procéder pour ya libération yango te schéma nini oyo bino bo prévoir bo mettre sur pied pour te lobby Afrika ekoka kolongwa na pasi eye ezali na Afrika azali na yango tubete tukoka kokoma solo na bonsomi oyo bino bozali ko entrevoir dans les années à venir pour l'Afrique. Donc schéma to kolongwa na pasi ndenge nini tukoma na kati ya bonsomi bomeka kolobela biso ya matondo mingi ndeko na biso lobola lo ilondo croyant africain longo pe bongo na bandeko balandi pe bayoki baso na bisika biye bozwami tokolobaka pe tokolimbolaka kasi ezali mbala mosusu bandeko balandi bakomaka te na esika yango mpona kososola omoni soki libebi ezali libongisi ekozala kasi libongisi ekoki kozala epai mosusu te kaka esika libebi ezalaki nde esika libongisi ekozalaka bakoko balobi lisese balobi nzoko bokopasole kaka esika bobomeli ye elingi koloba lo ilondo ozoki pota na loboko bayebi te microbe ezali kokota na esika wana eske bakoki kokende kotonga lokolo bakotonga lokolo te bakotonga kaka loboko na esika epasuki wana mpona kokanga ezibeli ete microbe to bokono mosusu bokoka kokota na esika ena te yango wana lelo boza koloba mokili ebebi soki ata bozwi yango na ebandeli nazwa ngambo ya christianisme nazwa ngambo na biso bokomona nini ete likambo ya kokamba na kokambema yango nde ekumbi libebi kokamba na kokambema Adamu na ngambo ya mindele
azalaki na bokambemi ya nzambe na bango kasi mokolo Eva akendeki kotosa mopaya ete azwi bainstruction ya mopaya aye na yango to mitindo ya mopaya aye na yango epai ya Adamu bango babale batosi mitindo ya mopaya oyo wana sololaki na Eva libebi ekoti na ngambo na bango. Alors po libongisi ekoka kozala esengelaki ete bakabwana na monguna yango bato basozolaka te tina ya mbeka ya Kaina na Abel tina oyo bayebisaki Abraham te akabola banyama biteni mibale bato bayebi te pona nini epai ya mindele bazali ko considérer deuxième lignage bazali ko boya premier lignage elinko ba nzela ya yambo eboyisami nzela ya mibale tango mindele na lolenge na bango bandimi yambo Abel batiki Kaina baye bandimi Isaac batiki Ismaël baye bandimi Jacob batiki Esau bokomona te bazokota kaka na deuxième lignage pona nini bazakokota na nzela mibale pamba te nzela ya yambo pona bango ezali makila ya mopaya oyo ekota epai na bango soki Rebeka mama ya Esau na Jacob a considéraki Jacob que Esau c'est normal pamba te Esau azalaki considéré lokola ye wana nde Abel mwana ya Adam lokola lelo toza kokolisa penzo wana te kolandela motuna mo bino wana tenge to sembola mabendenge kotelaki po bato basosola ndenge nini pe libongisi ekoki koya po bato bazobaka tokobika mais tokobika ndenge nini ndenge motuna botuni tokobika ndenge nini nde shema toli kopesa ya libebi ndenge ezalaki. Alors libebi ekotaki epai na bango eye epai na biso ndenge nini eza toyambi Adam na Eve epai na biso na nzela ya Abraham na Sarah. Omoni Abraham na Sarah bazali ko représenter Adam na Eve baye epai na biso. Abraham apesi mwasi na ye epai ya Pharaon donc epai ya roi koko na biso roi wana tango ayambi Sarah lokola makangu na ye elingi koloba spirituellement atosi makambo ya Abraham. Omoni atosi posa ya Abraham nzoka Abraham soki asedaki mwasi na ye epai ya Pharaon pona nini po epai na ye Abraham azaki primitif azalaki na eloko te esengaki na ye te atindika mwasi na ye po azwile bokonzi azwile mwana bokonzi yango wana Sarah asaliki ndumba epai ya Pharaon libebi sikoyo ekoti tokaboli sor na bango na tango wana mabe ekoteli na roi bososoli sikoyo te Pharaon aza roi Pharaon atamboli makango na mwasi ya libebi donc azwi libabe wana ekoti mabele kauki ndenge kauka epai na bango désert ya Rabi mabele kauka a cause ya libebi ya Adamu na Eva ndenge pe biso na libebi ya Sarah yango bobengi désert ya Sarah parce que Sarah mutayela ki biso libebi lere Pharaon azwiye na kimakamu na kokosa oyo Abraham akosaki. OK nde kobotama ya désert ya Sahara wana nde bapesa na komo alafu mbiso toyebaka te il faut vraiment les précisions c'est ça nzoka désert ya Sahara malchance ya Sarah ayela ki biso libabe yango wana mabele kauka ki pa na biso mabele la kelami mabe. Alors nana kosala réparation eza population te eza kaka roi ya wana Pharaon akozwa mwana na ye Agar akopesa epai ya Abraham akena mwana wana keli susu konyokola ye omoni libebi ezosalema entre bato. Alors Abraham babengani mwana wana
mwana wana lokola azalaki premier héritier ya Abraham ye pa kena yango akena bokonzi ya Abraham abotoli mabele ya kobanda fleuve Euphrates ti mer rouge ndenge mabele wana ekomi ya Ismaël ekomi ya baarabe lelo bango bakena mikili ya poto bauta wana bamindele